Bonjour, bonjour ma grande famille, bonjour, bonjour na ba papa, ba mama, bandeko, baninga, bayaya, en tout cas na pesi mbote, ba mbote belé na biso nyonso. J'espère tout ça bien. En tout cas, côté nanga ça va par la grâce du Seigneur. Nzambe vraiment azo battre là, azo continuer na ko battre la biso, tout ça vraiment très bien. Oui, naye vraiment de l'auto partager les sous sujet na biso ya lelo. Tolobela lisusu kaka ndenge ezalaka parce que tozokoba kaka na moya ya molimo mosantu, tozokoba kaka ndenge ezalaka nzambe ye moko azoyeba na kosunga biso. Et avant to recommander masolo na biso na maboko ya nzambe et puis toyeba na kosolola na nsima tobondeli. Merci éternel Dieu, merci papa mobateli malamu yawe pambola makomisama na yo za nzambe mosusu lokola yo azali te kolo yo ndo pesi biso lisusu makasi oyo yo ndo osali biso lisusu ngolu ya kosangana lisusu na bandeko na nga komonana lisusu yawe na ntango oyo na mokolo lelo mpona kopartage. Éternel Dieu to recommande moment na biso na maboko na yo zala na biso du début jusqu'à la fin, tondisa intelligence mpe sagesse kati na biso, tondisa makasi kati na biso yawe nzambe yawe biso to disparaître nkolo yo nde ebana koapporter message kati na peuple na yo oyo ezali ya yo te ezala mosika tale no puissant de Jésus. Yawe na recommande papa mama ndeko mwasi mobali oyo nyonso kozwa libaku ya kolanda nga na maboko na yo tikete eloba oyo ekotesala misala kati na bomoi ya bana na yo oyo nyonso ezali ya yo te ezala mosika début jusqu'à la fin. Yawe lobela biso assiste biso mpe limonisa kati na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, ma grande famille, j'espère que vous allez bien vraiment. En tout cas, nazo singa la biso kaka toyi ba ko s'abonner et ko sala malamu libota nanga ezaka façon ya biso ya ko soutenir œuvre oyo kaka ndenge na lobaki eza façon ya biso ya ko soutenir œuvre vraiment. Donc tozo kota tozwi libako ko landanga ba liboso yo pe o landanga na ngai mais nan o s'abonner te en tout cas. Sarah geste misapi, Sarah geste misapi, fini kaka boye s'abonner, au liker, au saluer, partager la vidéo et en même temps au activer cloche na ya notification pour tant mieux sur la vidéo et au kota aux au courant et ba kolanda et ko sala bien et ko sala kaka kitoko makasi. Vraiment nzambe alola apambola biso to sala ba partage ya vidéo na biso et ko sala bien makasi. Oui, sujet na biso vraiment ya mkola lelo to na moto partager amour na kati ya ba couple. Oui, vraiment to lobela bolimo na kati na ba couple na biso, amour vrai, amour sincère et dans le Seigneur aussi. Parce que ceux qui totali ba couple belé oyo kaka ki to ça ba chrétien, to ça ba chrétien to sambela kanga mobali na nga to sambela na église songolo na pakala. Que na église dimanche nga na protocole nga na intercesseuse mobali na nga ya to ça ba partenaire na église ozo bona mutu nyonso za na musala na ye asala kana kati église. Aza musala na asala na kati église mama ataku to za na musala sala to kinda dimanche nyonso ovai na ban obineli nzambe oyoki liloba otelemi ozongi osalelaka nzambe mpo ondimeli mpe nzambe wana ozoya na présence na ye. Mais ntango tozosalela nzambe, ntango tozokende koyoka liloba nzambe, ntango tozokende na présence ya nzambe na kati ya mabala na biso, eske tozotia liloba nzambe na misala na kati ya bacouple na biso? Est-ce que tozotia liloba nzambe na misala tozosalela yango vraiment comme il faut? Pour excuser nga ma famille, voilà. Est-ce que tozosalela yango vraiment comme il faut? Est-ce que liloba nzambe wana vraiment tozosalela yango ndenge esengeli? Ba mama toza na batebi ke ba église bakitisa ba mama ekoma ezalaka nango. Mona na biso chaque jour boye na jour à semaine jour boye tozalaka na kilti na biso ya bamama tokendaka kilti ya bamama. Ntango biso tokendaka bakilti ya bamama na bakilti ya bamama bateyaka biso nini? Ntango biso tokendaka bakilti ya semaine ya dimanche bapaster bazoteya biso nini?
okomona ba couple belé lelo ozomona na kati ya couple bolingo eza lisusu te na kati na couple. Libala ekoma lokola nayebi te soki naloba ngo superficiel soki nini nayebi te. Ozomona ke libala moko boye ekoma nango kaka ya libanda ya misu na bato, alors ke na kati libala ezala lisusu te. Na kati sentiment libala ezala lisusu te. Na kati elenge libala ezala lisusu te. Mutu ayebi kaka sentiment libala elenge libala na debi ntango babandaka. Ntango babandaka nayebi te esalaka kaka ntango mosusu 2 ans, 1 année. Misusu mpe ya lelo tokomona mwa 3 mois, 6 mois, 5 mois. Mbutu ebandi. Bolingo eza susu te. Na kati na mokili oyo nde toza boye mutu nyonso aza na berere. Mutu aza parfait na mokili aza te. Na mokili mutu nyonso aza na point faible na ye. Mais ntango yo accepte mutu oyo ndimi, oyo ndimi kobalana na ye, oyo ndimi mpe kobala ye, okuti ye na ba point faible moko boye, okuti ye na berere moko boye, luka osunga ye. Soki mpe eza eloko oyo esengeli kosungana sur le plan spirituel, oza wana oza mosungi na ye. Mais ozomona na kati ya ba couple, na kati ya mabala bolingo eza lisusu te. Bato bazobima porte moko, bazolala mbetu moko, ndaku moko, mais na kati ya mitema bolingo ezalaka nango lisusu te. Bolingo eza lisusu te. Oyo ekomaka ke kipe vi na yo, nga mpe na kipe vi na nga. Sala makambo na yo, nga mpe na sala makambo na nga. Wana eza susu libala te. Wana eza susu libala te. Libala ebonga bongo te. Libala eza na makambo ebele na kati. Libala pe eza kaka sexe te. Ezo faire partie ya biloko eza na kati ya libala oyo eza important. Mais libala eza makambo ebele parce que ba couple mususu ndenge wana okomona bolingo eza lisusu te, harmonie ezalaka lisusu te, même ntina mbetu makambo malonge esalama lisusu te. Makambo malonge esalama lisusu te, eloko ezalaka lisusu kuna te. Bolingo eza lisusu te na mitema ya basi, bolingo eza lisusu te na mitema ya mibali. Mabala ekomi kaka ya misu ya bato komona. Na kati mabala ezalaka lisusu te. Ndeko na ngai yo mpe oyo ozotraverse bamoma moko boye na kati na couple na yo. Oza na badifficulté moko boye ozotraverse na kati ya couple na yo. Ndeko na yo moko mpe aye kosenga yo conseil. Odécouragé ye. Bango nyonso bakoma na bango kaka bongo. Ata osali, ata ozongisi, bango bakoma na bango kaka bongo. Mpona nini mpo ya yo moko deja gu ezalaka lisusu te na kati. Mwaye mpo sunga moninga eza te. Ozoyeba to kobanda osungele ndenge nini. Parce que epa na yo moko deja ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bolingo eza lisusu te na kati na mabala. Tandis que tozobengama ba chrétien. Biso wana pe dimanche bino wana l'église ewo. Pasteur ate akata TIP sur le mariage. Pasteur ate alakisi bolingo na kati ya libala. Ate alakisi mais boye na ndako bo pratique yango te. Qu'est-ce qui se passe lelo na kati na ba couple? Nini ezoleka lelo na kati na ba couple oyo ezosimba te na ba mama na ba papa. Bolingo na kati na ba couple ekomi eloko moko boye on dirait faut basomba ngonde na mbongo bake place moko pena basombi yango siko lokwa basombi yango nanu te moyen evanda esala ezala ezate. Mabala ekomi kaka mwasi na ngambu mobali na ngambu. Mwasi sala makambo mobali pa sala makambo na ye. Eloko ezo marché lisusu na kati na ba couple ezate. Mobali azosala makambo sans a consulter mwasi na ye. Mwasi azosala makambo sans a consulter mobali na ye. Mais bato baofanda ndako moko babengami ba couple. Bolingo eza lisusu te na kati ya mabala.
bolingo eza lisusu te, esengo eza lisusu te, basi na mbetu bazosepela lisusu te, mibali na mbetu bazosepela lisusu te. Bolingo eke wapi? Bolingo eke wapi na kati na bakouple lelo, na kati na mabala lelo, bato bazose retrouver lisusu te. Mwasi mususu koyoka lobi avandi kaka mpona bana. Eske libala bavandaka kaka mpona bana? Bana baye na libala baye kokuta papa na mama na kati ya libala. Soki yo kovanda kasi mpona bana, sikoyo seke yo na mobali libala eza te, bolingo eza te, sikoyo bana oyo vandi mpona bango bazomona nini oyo papa na mama bazosala? Bana bakokopie nini ya malamu oyo bamoni epai ya baboti na bango? Po lobi mpe bango mpe ntango bakozala baparent, bango mpe ntango bakokota na mabala na bango bakopie ya malamu oyo bango bamoni mpa baboti na bango. Eske na kati na couple na bino lelo boza exemple mpona bana na bino? Boza exemple mpona bato oyo peut-être bakoya mpo baya kosenga conseil na kati na couple na bino? Mwasi mususu aoloba lobi naza kuna te, nzoto na nge eza ya ngai. Asimba te, asimba nzoto na ngati junga mona opia ye. Mobali mususu alobi na kipake suta sa makamu na ye. Mobali patalisi mandoki libanda. Atalisi ne mandoki libanda. Bolingo eza lisusu te. Pourquoi? Parce que cause ya ba comportement oyo toza nango na kati na mabala lelo. Basi lokola mibali tozo se comporter malamu te na kati na mabala. Yango nde ezosala ezolongola affection, ezolongola bolingo kati na basi, kati na mibali. Mibali na makambu na bango, basi na makambu na bango, oyo ezosalaka ezokota na kati na bakouple, ezokota na kati na mabala, ezodétruire bakouple, ezodétruire mabala. Mwasi mususu mobali akoma na dégoût na yo. Pourquoi? Parce que oza na osalite. Nzoto na yo oyebaka kosukola nzoto malamu te. Oyebaka nzoto no eyebi ata sola parfait te. Ata sola parfait moko boye ya moins cher nzoto no eyebi te. Mama nanga nzoto ezaka na sola nzoto nango normal o nzamba sala. Mais tango yoyebi kosukola na mwa savoir bien, mwa mafuta no ya bien wana opakolaka ya etiako tentira bien ya sola bien, moi parfait likolo moi deodore sala moi bien. Tango boza na moment na bino ya intimité na mobali, mwasi azo dégager solo, obimisa solo, mobali akomi na dégoût na yo, mobali a dégoûté yo, mobali atiki yo, mobali aza susu na elengi na yo, taza susu na posa na yo te, ao désiré yo lisusu te. Pourquoi? Parce que tango nyonso ya yaka epa na yo akutaka kaka biloko moko boye oyo esalaka ezorepousse ye. E mibali mpe ndenge moko, mibali mpe ndenge moko, mibali bakomportema mabe, makambu ya mabe leki telema ebele, kofaire souffrir basi na ndenge ebele, e basi bakomi na dégoût ya mibali. Ozomona ke na kati na libala esengo eza te, bolingo eza te, eloko erenyaka lisusu na kati na libala wana te, kaka mutu na mutu na kwe na ye, mutu na mutu na esika na ye, na okipe makambo ne te, na osimba ye te, na osala ye boye te. Mususu po omona tina kati ya chambre na intimité na bino, façon na bino ya kosalela intimité, façon na bino ya kozala échanger, et comme on dit ba soso, et comme on dit bato baosala bawelela bakende basala soki makambo nini. Parce que bozaka na posa kaka eleka kaka momane sala maka eleka mutamuta pesa mukongo kuna tola tongo etana mutamuta bimazwa nzela nya kende. Po ani mutazo désiré lisusu muninga zate. Mutaza susu na posa sentir solo muninga sentir muninga zate. A cause ya ba makambu ebele. À cause ya koyeba ya ko se comporter mabe, à cause ya salité.
tobongisa tozongisa bolingo na kati na bacouple na biso tozongisa bolingo na kati na mabala na biso bolingo eza lisusu te na kati na mabala libala ekomaka ya kombo baalliance na misabi ekomaka bafantaisie ekomaka bijou moto alati atie ezosignifie susu eloko te na kati ya motema ezosignifie susu eloko te na vie ya bato ezosignifie lisusu eloko te eloko nini ezomarche te na bacouple lelo nini ezosala ke bolingo ezala lisusu te lelo na kati na bacouple bolingo eke wapi bolingo eza wapi na kati na mabala esengo ya intimité ezala lisusu te na kati ya couple ekoma kaka on dirait eloko moko on dirait jour on dirait bato moko baosala kaka soki mpe ndenge nini soki mpe ndenge nini moto aose retrouve aza te moto aozala satisfait aza te papa na ngai mama na ngai dès le premier jour donc bino bomonanaka bolingo wana oyo bino bozalaka nango dès le premier jour bolingo wana oyo bino boyokanaka bomonanaka bosantaka dès le premier jour est-ce que ti lelo na kati na ndako na bino ya mabala bolingo wana ezokontinue kaka kozala ube bolingo wana ekomi kaka ya koimagine ya kopense encore lelo tokomi na biso na monde ya réseaux sociaux mutu na coin na ye mutu na makambo na ye mobali abimi aye mwasi atunaka mobali te journée eleki ndenge nini osalaki ndenge nini okendaki ndenge nini journée esali ndenge nini mobali ndenge moko atunaka mwasi te position journée eleki ndenge nini asalaki ndenge aza kuna te essentiel aya te da makolo na ndako na ye mwasi mpe essentiel amoni aye bolingo na kati na bacouple ke wapi lelo esengo ya libala lelo eza lisusu te ke wapi papa mama tala na kati na couple na yo qu'est-ce qui ne va pas eloko nini oyo ezomarche te eza di ya kwa cause nango eza nini babi dialogue eza très important na kati na libala kosolola eza très important na kati na libala quand il y a un ça ne va pas tovandi tosololi tobongisi totie makambo na mesa kimi ekoti me ntango motu na moto azotalisama ndoki libanda bandeko na ngai libala eza institution divine fotoyeba ke eloko nyonso eza institution divine ezalaka toujours na bénédiction moko na kati nzambe atiaka toujours misu ne wana ozomona ke libala ekomi na bacouple bokomi na badifficulté makambo ya malamu ezomarche lisusu te baouverture ya malamu eza lisusu te pourquoi parce que bolingo eza kati na bino te kimia eza kati na bino te sengo eza kati na bino te bozotambola na nzela moko te boza esika moko me mutu na mutu azala atalisi mandoki na ye libanda bolingo eke wapi na kati na bacouple bolingo eke wapi na kati na bacouple eza na mibali mosusu mpe basi badegute bango mpe a cause mpe kaya sa te sali ntango tolobaka ya basi te eza mpe na mibali oyo mpe baza sali te eza mpe na mibali oyo mpe baza na berere omonake mibali tellement mwasi akoluka aloba boye o te ya omona kaka yebi nyonso ya omona kaka ye akoka ya omona kaka ye azaki kone tu o azobosanaki aza na aide semblable aza pene na ye aza wana po asunga ye bolingo eza te na bacouple chrétien bolingo eza te
ba pasteur bazo te ya bazo loba tozo koko changer te tozo zoate oya malamu bokotisa bovandisa erenye kati na bino bolingo ezozala te na kati ya bacouple esengo ezozala lisusu te mobali asalaka makambo sanke mwasi ayeba mwasi asalaka makambo sanke mobali ayeba bana oyo bino boboti bakokopie nini bakomona nini bakosala nini lobi balobake tozolanda exemple ya baboti na biso mingi omona ezalaka bana mibali nga papa na nga azalaka boye papa na nga bandaka kotraite mama na nga boye papa na nga bandaka kosala betikanga mpe nasala papa eske lelo oza exemple mpo na bana na yo mama eske oza exemple mpo na bana na yo bolingo eke wapi esengo eza lisusu te na mitema ya basi na kati na mabala esengo eza lisusu te esengo ya libala eza lisusu te ozomona mwasi azokokosala baeffort moko boye lisusu te na kati na libala nyonso wana mpona comportement ya mabe ya mobali ozomona mobali azokokosala mwasi azokokosala baeffort moko boye te mpona nyonso wana mpona comportement mabe ya basi na libala tant toyaka mutu nyonso esengaka azala enseigné mutu nyonso to azala préparé libala lelo c'est comme si ekoma kaka basi ndefo bazwa temps ya kopréparé basi oui c'est bien parce que basi bazalaka badevoir ebele mais na kati na libala ezalaka mwasi te ezalaka mobali donc esengaka na mwasi na mobali to baya libala bango mibale bazala très bien enseigné bazala préparé okutali na makambo na kati na ndako ya libala nona mobali nona mwasi no boyebi ndenge akosola ndenge akobongisa po harmonie erenyaka kati na bino bolingo erenyaka kati na bino kimia erenyaka kati na bino me ya lelo eza susu ndenge wana te mibali ebele bakomi kozwa basi na bango lokola banyama na kati na ndako na intimité azozwa mwasi na ye lokola nyama lokola eloko moko bazozwa su mwasi na valeur te mwasi oyo ye moko abali na mbongo une fois que mwasi wana akoti na ndako bavaleur nyonso esili baconsidération nyonso esili ntina intimité mobali azozwa mwasi lokola nyama moko boye lokola eloko moko boye esasiela sisa baposa na ye nyonso wana eza manque ya amour bolingo eza susu te na kati na bacouple nzambe asunga biso tobongisa tozongisa bolingo tobongisa kote intimité na biso tozongisa bolingo tozongisa considération wana oyo nazalaki nango mokie ya kopartage na biso yango oyo sika nzambe alola apambola biso tobongisa na kati na mabala na biso tobengami bacouple chrétien mpo tozala mpe exemple mpona bamosusu ekozala lokumu outepa nzambe apambola biso.